site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Miss Papa Allô. Bonsoir nos fidèles téléspectateurs du monde entier qui nous suivent partout dans le monde. Sur www.com Congo Lengi TV Monde de Gracia Mbisi leader. Moi je m'appelle Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Je suis à Kinshasa. Mais avant de commencer, je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Oui, mon grand frère chéri Gianni, si t'entends pour tout mon témanita, si t'as mon ninga ya Rex pour le coup. Merci à toi, prête et à Suisse, ceux qui n'ont qu'à Suède. Merci à Moutabana Mundele, Didier Kabongo, grand frère chéri, on est ensemble, Didier Kabongo. Merci à Maman Confort mon thème depuis tout ça va Maman Confort, merci pour l'appel nayo. Merci à tous balinganga partout dans le monde, Maman Loris la Congolia, pourquoi pas Maman Milise ba mon thème tous peuple en bétolo. Moi golf, avant de la justice, commis de la Gombe derrière Royal. Romoy golf parce que les événements tous cause de la bisognon sur voyez de gens d'ailleurs les événements tous na poto monde entier de Rite Gouti Watanabe Kabeya. Premier concert le 3 juillet à Kinshasa. L'artiste est le Azobeta concert na Liboso. Vous voyez de gens d'ailleurs, billets et commis déjà qu'aussi là. Signifie quoi que billet na à partir de $30 ils ont matin. N'avez pas limite à ce que ça comme même on s'en nanga. Mais événement ça moi ko bana poto bi ke poto za roninga neza nini. Mutobi boyebaki na groupe Wenge Musique à Maison Mère Sankara d'Ekuta, il fait plus partie du groupe Wenge Musique depuis le lot Sankara Longwe par Ranson. Pourquoi Sankara Longwe? C'est un réseau personnel. C'est un réseau personnel, des informations n'a pas si bien bozo tout na pourquoi? C'est un événement que Sankara Longwe par Ranson. Selon Iye Moutaye Bisinga, il est venu me chercher chez moi le matin à la maison. Toro solo ana et toi pourquoi Longwe groupe Maison mais après avoir koloba ma bébé musicien, koloba ma bébé mais aujourd'hui il est quitté. Merci à vous, merci Batos Balandarabiso. Mais tout le monde concerne Kati. On se retrouve juste à propos de sa conclusion. Il y a concert, Gucci Watanabe, artiste Oyolelo, a préféré appeler Sam Mbonda. Mais je peux interroger quelques gens qui sont d'ailleurs. Banabaye, Batwandekoye, concert à Gucci à Bonne. Ouais, Pepe là, ici c'est Reforge International, de Gitambo, Bato soutenir les Magma,
bomemeki mboka ntina ngata mabele kamba miziba moyo dese bonge tembezali okoloba na kwenge tembesili tembezali chez biso tobeta bandule sa disque toyese bango yo moko mona nguma bo ezala te bango babima ba départ ese bamba bo ezala vrai chérie na habité ezala na na mbongo za clair ko maman vraiment vraiment merci si c'est refort Japon international les magma motona tembe ayebi mambo abike zamunda défendant valable azawa motona tembe hérité Gouti motona tembe comme dit Achoka Kabengele merci à vous tous tozana kaka libando bona bazoya le Jean Obaoti poto baye Kevin Lolo Milonda Banakin pourquoi ba osomba billet pour na marambu hérité toi libanda bomoni bino moko hérité Gouti ça va quoi on dit d'accord par rapport à quoi par rapport yelo kwa liboso 110 km vous voyez de gens ba osomba billet batou ba outi ba poto ba kota l'hérité Gouti watana bekabe ya mona kitamba bisali kama mabele medali kama bete pour ali kambuya musique nezo kipete. Je ne sais pas qu'on va faire encore, on va interviewer, on va prendre des gens qui sont là. Bazali, au concert, il y a héritier Gouti Watanabe, Bazoko Maka, Bazokita. Parce que l'artiste a l'obé qui a un concert à Liboso sans album. Et après, concert, on est au tech comme le coup d'album, mais album T. Eza bongo, merci na batutu apoto balingara biso na ba balingara ngate. Merci na bino, merci à Guillaume mon compte à Grenoble. Margot dans la Kinte à Guillaume, merci à toi pourquoi pas Papé qui vous. Merci encore à qui? Ah oui, China Benza le roi de Banda, le roi de Londres. Merci à vous tous qui nous suivent partout. Donc continue.
arrivé à la fin, vous comprendre que mon ibino na kati ndenge zalaki. Rien à dire, rien à commenter. Félicitations à l'artiste, premier concert. Coup de chapeau na yo. Merci vraiment l'artiste. Nga bakana sala muta mutu tena sala muta muta sala musala malamu. Oya robsa musala malamu nga na kokumisa robsa musala benga na koloba. Merci à tous les gens partout dans le monde na Congo Lengi TV Monde grâce à Mbizi leader. Oyo Gloria Olangi moko une américaine perdue Congo daki sur le terrain pour na ko présenter Héritier Gucci na concert Héritier Gucci na kata Kinshasa na kata Mabele passé na zana Mabele ya République démocratique du Congo signifie Kinshasa pour na makamba concert Héritier batu ba qui partout dans le monde bayaki pour na wata. Merci à l'artiste, merci à tous pour soutenir qui Héritier Gucci, merci à la journaliste tout bazaki wana, merci à Batunionso, merci à mon caméraman Mika, merci à Guillaume, mon contact, merci à China Benza, merci à qui encore, je ne peux pas nous rebosser jamais, si on a bossé na Mimi Lesumu, merci à Janice Tanchunga pour tout monter, Manita Sita, mon Ninga Yarax Moulouko, sans oublier Didier Kabongo, merci à toi, Président Donaline, merci à toi, merci à Président Donaline, merci à tous les Linganga dans le monde, merci à Loris, la Congolie, Mika Zonanga Ming Ming Batunga, vraiment Batudeba, mon Aranga, c'est important vraiment. Merci à Tracy Pro, la main magique. Merci à qui encore, je ne pouvais pas oublier ma maman chérie. Merci à tout le bazar monde entier. On va passer confiance dans Gloria Olangi. Qu'on descende sur le terrain à Romoyo Golf. Tout le monde conférence de presse, ça les met caca. Tout le monde première concert na Romeo Golf événement d'Héritier Gucci le 3 juillet au Héritier Robo ça n'aura jamais posé le roi yemoko abeti ni dans la maison mère mais yemoko abimisi makasi na ye na Romeo Golf puis na Gombe na vient de la justice on a vraiment vient de la justice batongi immeuble sikananga mon royal immeuble sikango batongi so na ki nanga na sima na ngoleza Romeo Golf. Merci, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Appelez-moi sur le 089 74 60 184. Appelez-moi parce que bon autres na pour la nini barime bozo kaya Sankara eza lokuta te na lobby déjà que Sankara a longwe groupe Wenge musique à maison mère. C'est depuis lobby Sankara longwe pour ani ba réseau entre parenthèses bo benga Sankara bo tunaye pourquoi a longwe maison mère apesi ba raison na ye eza ba rumeur tout ça ba oh ya le lobby on va stopper sur une information. Je sais pas, nous sommes arrivés à la fin, on se retrouve prochainement na artiste Moussou na Batou c'est bon sous concert Moussou artiste pardon bobeta concert Moussou merci na LBG Serge Boga merci na Celosram Batou nyons ya toko mama na suka vraiment toko na suka tana tika micro kuna boloba kité boloba mama Sankara boloba mama Sankara tolobaki ebale e kauki bambisi si babimi toyebisaki mwana na biso Sankara aloba trop tobeli aya luka bulo aya ala la te nous avons considéré à Koufa qui me tout a catété ni naïe, Sankara bay. Ouais, Sankara de Kouta, dans la minute ça boue kobuka na te moi na mai yaka. Yako luka bulo, ande masolo les ali. Ah tous les prêtres battant na bambonga danger bazawa. Couper les queues de orchestre batambongo. Moi na mukebe tambuna ba mikolo ba binake abuka na te. Place Sili. Ah, place Sili na ki place Sili. Donc des gars na kati kuna wata. Abimanga on peut to lemba on parce que toza na luka dadi mo la kotisa mikanda. Bire fanda bon yamba yo. Ta héritier watana be boss lave les magma la poule gamoto na tembe. Merci. Pardon. Richesse a vena biso article da wata. C'est la retirade moi ça n'était retirade. Héritier de la musique congolaise. Héritier musique congolaise c'est le ba fan naie et ça héritier Gucci. La musique a wengé c'est le ba fan naie. Gloria Olangi rien à dire ngana lobate parce que ça le comme Gloria lobaki merci na nyonso balanzi biso parce que na lobaki na zaki na bilo avant banda et après. Parce que ezali kambuya la musique inde to bunda la musique asna robeta na te to bunda nde boza bien on se retrouve prochainement invité Moussou appelez-moi pour des remarques appelez-moi pour Boloba je fais mon travail à Gloria Olangi une américaine perdue Congo joyeux anniversaire Congo Lengi joyeux anniversaire merci beaucoup à Garsambis bye à la prochaine. Indi toza la bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce Mbizi ça se mol masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion babi moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba mabe
donc toza na mama na agence ya danger oyo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi mi Rajabu tous les Congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezali Beclair auditete ezali hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali na moi mi caps oyo site nini ko kongwelengi kofiba bonbon grâce mbisi la sexy bato balobaki mingi mpona grâce studio NC bato bafingaki mingi mpona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille